Gabi, s'il vous plaît. Gabi, s'il vous plaît. Gabi, Gabi, bonjour maman. Gabi, bonjour. Bonjour maman. Je peux son simax. Je peux son appel de ma simax. Je peux son appel de simax. Maman, s'il vous plaît. Attends qu'il y ait, Voilà, nous là, vous pouvez passer, se faire enregistrer pour le dépôt de gerbe. C'est mon âge à Boudon qui passe. Passe vraiment. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vraiment. S'il vous plaît. Ok, merci. Moutaza pe mati. Mukolo ba ya Solange bakufa, ba maman Chako. Diana zaki bien. Donc depuis to ya awa biso pe misuto kufa. Mais le raison ma casse ça to lengela après la mort, il y a un jugement soit il y a le paradis ou l'enfer. C'est important de yangwana. Au fin à mon mono lekiye boso kufi lelo Diana leki bakne lote. Twandolo ba Diana ya mko ya journée au tourner journée. Le komi corps bi ma journée.
Maman, oui, je suis au deuil. Après le deuil, je passerai à la maison. Merci. ma faille. Ma follow me. Ok. Ils ont passé. Ils ont vraiment passé. Bon, les sons n'a coupé ça. Même la Bible dit, hein, Toluka kimia na batunyon so, Toluka vraiment kimia parce qu'on ne sait jamais. Les loto monani lobi to ebite ezatoura nani. Toluka kimia. Attention qui muto asala ki o mabe. Yo mikitisa kaka. So mikitisa ça et perdre non l'autre par rapport ça va te rendre plus fort parce que yo ndo comprendre que il faut na mikitisa pona luka kimia. Asengi na bande ko nga to luka kimia kaka. So za kamna mutu luka ebo bon ça pour rachetons le temps car les jours sont mauvais. C'est vrai que ça comme ça situation il y a pas surtout pour la famille. Bon, je dis à la famille courage. Je sais que Diane était vraiment beaucoup pour la famille et disparition naie et puis si passe makasi. Maintenant aussi un courage peut toujours bon de pour on zamba pesa kimia parce que muto ko pesa kimia na makamnyo c'est ça nzambe. Parce que batika na passe makasi. Ouais. Maman Loso bonjour. Bonjour. Tomonyo awa na matanga ya moko ya bana na yo, leki na yo. Lelo o eza mukone ya suka. Au Bozoka Boane pour la libérer. Au Lexa journal le lundi. Passe. Eza journée moko. Eza kotika la kobosa na moté. Na kotika la kobosa na moté. C'est ça. Passe makasi. Passe makasi kobungisa. Kobungisa mona aja bodon qui passe. Passe vraiment. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît vraiment. S'il vous plaît. Ok, merci. Maman, bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Lelo mokola suka o bozoke. Dernière. Journal Et la journée a passé. Et nous sommes toye poto lela. En tout cas, to lela ka to honorer mémoire na ye. Na musala malamu wasala na biso. Les sons ni beaucoup tiré à chaque fois. À tirer mes appels. C'est comme si la comédie vous aura la leçon de son on a malgré on va tirer mes appels comme ma tête des appels la leçon de tirer les yo mon co particulièrement parce que vie en besoin non possible. Bon, l'église tiraillement ezozala. Na bar tiraillement ezozala. Na entreprise tiraillement ezozala. Ba comédien de ba komisango phare. Na monde de musique tiraillement ezozala. Tiraillement ezala nango mais quand ça se passe lingola c'était que tout cas l'éternel ennemi. Il y a des choses ça arrive lokwa na famille et comme arato chubani kutu tozokani na ba potan. Mais il faut te baraka za machamen letolo bana baluba makila mino ba soparanyo sote mso bora na so mso mela. Donc to yamba kié na mabena malamu to linga qui est bon. O to ki tirer les sons, la mort nous enseigne toujours de nous préparer pour te éviter scato qui était. Scato qui était évité. Donc c'est tout ce que ça pourra nous enseigner. C'est obito tirer les sons à d'une façon particulière, ce serait mentir. Pour te couper la peine à ma famille. Nos fans, mes sincères condoléances à la famille, en tout cas, l'étoile est éteinte, mais Dieu n'est pas mort. Il va encore consoler vos cœurs. Voilà.
Maman Amour, bonjour et puis mon condoléances. Bonjour, merci. Mes condoléances. Merci. Voilà, tout le monde est pour rendre Moninga na yo au Boussale, Moussala ici longtemps, dernier hommage, attitude nous allons et puis au regard il y a des économies et il y a famille biologique. Attitude toza nango lelo, attitude toza nango lelo eza kaka ya pasi ya douleur na motema komona kobungisa moninga na biso na âge moko ya mokie o baloba ke âge de fleur akei kaka bongo atiki bana na ye pe abokoli bango te ezosala pasi donc attitude toza nango nde yango wana eza ya pasi vraiment ya pasi makasi. Voilà, oyebaki te makila bojoa na ye esi bafilme ebele mwa moke ndongo ozalaka na ye comment je pourrais dire basouvenir nini ozogarde oyo eza parfait mpona Diane Makila? Basouvenir naza nango tokosalaka voyage moko na Diane tokenda na bango tokenda na ye Matadi tozaka chambre moko tobando partager chambre moko nga na ye biso mibale en tout cas vraiment tozalaki bien soki aza na eloko akolia yango te sans abombelanga sanga na zala donc il faut kanga na zala l'air tosisi pe nini kotourner tozongi kin ye akendaki lufu et pas petite sœur na ye azala kuna na lufu abengisanga ebisanga kete oleke tokende kin ya bambo na biso tozwi tokenda lufu tomona na tokosoma pe mwa biloko toye nango kin toteki ngabia lukuna na mutu talobi te petite sœur nanga aza kuna bala kuna tokende kozala no bien bona boye mais nga sepelaki na nga te parce que famille na nga epa na biso bayebaki akenake Matadi na ozonga bayokanga akenake lufu namonaki yango bien te naboyaki mais ainsistaki donc souvenir ya bien yango wana mutu azalaka mabe te tolobi taki azalaka malamu non ape na mabe na ye alinga kosilika mingi azala so azali neti aza te aza place aloba mingi te mais soki opesi ekani soki alobi mpenza ozwa mpenza ya yo mpenza na ndenge esengeli quoi. Voilà. Message nous commencer la bande de connaissances au Koloba et puis des bails qui ont un deuil famille biologique qui n'a ni au Koloba la bande de connaissances artiste peu comme bon na famille biologique na ye nzamba simba mutema na ye simba mutema na bango apesa bango force c'est parce que likambo eza mukete baza kutu moi bien parce que bazo mona bato baye mais l'air bato ba okende ba tika la bango monde ba ye pasi wana ndenge ezalaka tozo senga kana nzambe azana na bango kaka apesa bango makasi baleka na épreuve oyo bien famille na biso mobimba ya ba artiste dans osenga bango kaka tolelaka Diana bien likama mabeleka te voilà quoi. OK, merci maman Amour. Merci. Merci. Elle a fait de tout temps et celui qui vit prend la chose à cœur. Soki na Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 c'est l'homme le retenir. Mutaza pe mukoza pe mate. Mukoloba ya Solange bakufa ba mama Shako Diana zaki bien. Donc ndebe to ya awa biso pe misuto okufa. Mais le raison makasi za to lengela après la mort il y a un jugement soit il y a le paradis ou l'enfer. C'est important de yangwana. Au fin à moningo mono lekiye boso okufi lelo Diana leki bagnelo te. Tuandolo ba Diana ya mko ya journée au tourner journée le komi corps et bima journée. Voilà ndeko nanga. Donc to milenge la parce que tout ça soit il est caté, il y a pas de ouais, qu'on perde mutu ayebani o apesa monnaie la famille za passe. Mais c'est le Saint-Esprit console la cœur brisé, le réparateur des brèches à Zanabam. Vraiment, on a encore bien. Encore une fois de plus, merci à nos familles. Merci. Maman Renette, bonjour. Boni. Tomoni awana hôpital du cinquantenaire. Oyo kolela oya yonde. Oya yo camarade. Et journée à l'église, la journée à Soukanaye. Moi, Maloba, par rapport à un moment au beau traversant de Nibino la famille. Moi, Diana azaki na camarade na ngaite. Azano yaya na âge, na musala, azape na yaya pe lisusu. Camarade c'est trop dur. Il y a des choses à la famille. Bota. Azape na famille. Moi to mesana chaque jour. Tu to kuta na ba tournage chaque fois. Et l'équipe même neto za na ba famille na biso moko. Na famille ta musu bota des mois 3 mois bon on a été mais biso to kuta na presque chaque jour. Donc les cas qui kutu kinde ko to za na bango. Donc
aza yaya moko oyo akei Diana Makila akei ata ba Diana babimi 10 Diana Makila ozala te eza parce que otala kele eza dernier jour na ye ndeko mama ya bana tiki bana na bana batiki na âge moko amoke famille moko biologique eperdre moko oyo ke akozalaka lisusu komonana te ezaka mpasi ya biso nyonso koperdre ndeko wa ezaka esengo te ke motu moko akufi bato bosepela moto akufi te lwa esala mpasi parce que ndenge ake amonana biso te nzambe ye moko ye mokola suka soki akoyaka leveme kozama ndeni fete kokutanaka Marenette moi lisolo moko emeka otambola lobi atuka so tolobeli yango te esala bien te Diana misana mingi na nzonzi mais tozalaki surpris na butu esika bato balalaki presque banzonzinger bazali te bacomédie bazalaki wana ezalaki mingi groupe boye mais banzonzinger oyo toyebika ye toyebelai na groupe te toyebelai na banzonzingi bayaki te mpo ani absence wana fiston sa esa ayasali 15 minutes na 2 heures akei l'essentiel akomete biso tozalaki wana bato nyonso bamama sila bapeshanga bebelvi bato nyonso bazalaki wana yo mona ya bango te mona biso nyonso te tozalaki wana yo ozalaki baimage ne moto ezoloba bato baomona baimage tokona na ndako moko te oyebi yango moto abima aire na ye moto akoya na aire na ye toza esika moko te eza te ka bisi moko ezalaki libana na ekotisi biso tokota tokiti esika moko te moto azalaki na aire na ye toza bamama toza bapapa toza baresponsable ava naya place na matanga mpo natisa yango natiki ndako nanga kimia nafandi kuna kimia. Un mot pour la famille et pour tous vos fans qui vous suivent de partout, qui vous suivent pas de partout. Merci beaucoup. Pour jouer, mais impression matanga boto aussi impressionné kaka na mawati parce que matanga bayaka OCP ba souvenir ni jusqu'aux garder pour la souvenir belé vraiment ba souvenir eza ebelé ba souvenir eza ebelé matériel de côté de makato si ça nous rapidement pour qu'on va non oh quoi la micro ça du bossé pardon non non moi la vite je ça ça Babolo Bangala répond à la place de ok, pas mal, c'est là, tout se passe bien là-bas. Déjà, peut venir s'enregistrer. Merci.
Voilà, Lou est là. Vous pouvez passer, se faire enregistrer pour le dépôt de GFD. Excusez. Eh, caméra on tient le milieu. Président la demande le bagam. Bonjour président. Boni président. Oya malembe te bozo ki mamba una nani. Toke. Président me connaît. Président comment on a perdre Marcel pour la vie à monde parce que ça donne des pas de moi. Ouais, ça passe même parce que dans la salle qui petit ça là Moussa là malade. Depuis déjà dans le monde de la vie à artiste. Ça facilité ça facilité parce que ça n'a pas tout belé pe ba leka na banzela musolo. Ba kombo na bango pour en être petite sœur na biso de fête bien ndenga ututika bisoni mwana donc ça la combo wana o mutemo betendi de sec a prouvé que vraiment na ça na et président et na ba les ondes ba le baki so bien na monani na limeza pona ya ba pena na niveau na ko na wana tête ça ça ba icône donc ça dit ko na nga wana tête alors président message nous on fait ça la famille bien la et puis na mon ami ba artiste comme Diana donc vraiment na ko d'abord on a présenté dans ba condoléances vraiment la famille idéologique et na famille artistique il y a Diana Gabi s'il vous plaît. Gabi s'il vous plaît. Gabi, Gabi, bonjour maman. Gabi, bonjour. Bonjour maman. Il y a personne qui m'a dit. Il y a personne qui m'a dit. Il y a personne qui m'a maman, s'il vous plaît. Attends qu'il y ait. Maman Nabiso, bonjour. Bonjour, papa Nabiso. Bonjour. Qui m'est allé dans Maloba Nonganga. Oh, Loba Nangake. Na morgue pour sentir événement au Salamanante. Tout le monde est arrivé à Magabi. Ba caméraman et comme ba bombe na kata mutuka. Nini kake salaka ya Gabi. Donc tu peux ça attendre temps ndenga bien ndenga avantage te ndenga n'importe quoi te ndenga rake to tika kufumbisa muto na nutana ezali tana ebe koleka bisupe bakoya tu peux ça attendre donc c'est ça ya Gabi bangité malgré ba menace yé ba laki mais à Kiti Katina ma famille ko to zala ki kuna na makala yo po zala ko mona ki to tambola ina ni maître ni piqué par la police o banga ni asali ni ndo na so beli akufa na ba famille on so to zala mpeza na ba famille ko to beba na ka mabe ya makasi après to bongisi moi si go so beba na ndo libana ndenge ko make so ndo ka kufi ko na mutu non wana za mamba famille ya batute famille ya batana problème à gravité ça kaka mamba bandai déjà ba belo bifa ba comédien titipe quand maman o yebani ba vérité pe maman sili donc
vérité ezali moko tokomaki wana tosala descente toyebi sous le long na matanga c'est tout tolela. Aujourd'hui Diana n'est plus les derniers jours na ye oh peut-être bino boromone malgré ya omonaka bino sauté journal lelo bozo l'exandene et pona batutu te nazoka vraiment passer on veut beaucoup la salle ba matanga ezalaka passer na kolongo et belé to ya na biso mo pe muso ba kanga so lelo so pamuka zo tia mo ba so ke leki na mo pe to mi 18h leki na mo passe ko tia na ba mo famille maman na biso ba ya na époque donc ba mo ne botika na base ya passer donc nayebi ke nzamba osima mitema na bango nzamba okamba bango o nzamba aza mystique aza comparable parce que aza suka yeso ayeka te pe na motema pe côté bon nene question na ngape ko ezali est-ce que vous avez na souvenir ya Diana nde balobaka ke moto so akufi bato to bakoma bacamarade na ye balia bamela te fois toloba vérité po tokosa conscience te basouvenir na part nanga ezaka ya mosala oyo asala ya bien mpona fanda na tala Diana na tv aza star ya lelo te ya cassette ya cd asala misala ya malamu atourna kitoko asala misala ya bien donc souvenir eza ya bien ya mosala moko asalelaki biso walakisaki badiaspora walakisaki peuple walakisaki bandeko pina moko kosola tome kosola donc c'est un peu ça souvenir soki na bandeko baolanda yo bako tirer conseil nini par rapport nde tozomona à chaque fois beaucoup felaka basiblara mutu moko kaka boye chaque fois kufi basible HJ maman nanyo maman ewaso kufa ki basible mutu donc pourquoi bino so beaucoup felika ka basibla kaka bato ezala juste pour nous so to yende tina angle wana to sakisa mamuté ozo comprendre Diana so dakika jeune fille moko kaka aleka ta 2 minutes na télé je pense à mamuro lo ba donc faut comprendre que star so kufi ezala pende mususu ba makambo bimaka kaka ezonga ki esala ki neti ya mamasha kutomona ki enfin na âge vu que basala ki mini opération le kaki to tende kama mwele kaki c'est normal comment il va chercher beaucoup plus ba docteur ba simba ki santé ya maman na biso mais la peine ba comédien monsieur ba kufa pesa na mota ko pesi les signes baza. Maman, juste une dernière question ngana tuno bozo se vanter lelo que grâce à message à Gabi yango mamuli va kundi matanga est-ce que c'est vrai te bato ba mona ki ba moni ngana ni loko la sona te pona ngana bino to mona ki ya Gabi azaki wana a lancé message Ange Maïcha papa Omar donc le ba public liste kola liste ne ko chercher pour yeba mamoli va epona nani belela ki donc on est pas devant na bimezer. OK merci beaucoup merci maman ne juste question pour ya Gabi a levé le on dirait azana kanda ya na tilelo malgré akufi soki lelo alamuki soki asali mabe na kolanda na kotake ye kaka pourquoi koloba bongo na tanke na matanga eza normal ne kolinga hypocrisie alobi na sens wana parce que moto nyonso aza moto asalaka mabe ezalanga mpe na kokosala mabe na sens wana nde eza nango kutu na sens ya mabe te donc po te dire ke moto akozala aza nzambe te po moto to olobela te ezaka nzambe so asali ozo comprendre bafamille mosusu baza choke ya kolobeloko bongo na bafanati balandi boza choke choke te biso nde tokomisa yango choke te abi na sens wana po bocomprendre ke toza na famille moto akozala mvi solika moza ata mpe loninga aza te par exemple so ndamba asali ndola na moto soki likambo eza akoloba donc ata esablo ke koloba nde koloba te nde koempêche motu soki na makufa te bien koloba te nde donc na sens wana eza nango na ndenge OK merci na sens wana OK merci na bino là c'est pour les actes la caméra Comment tu me sens de papa? Là vous me donnez un peu
chers artistes, membres de famille, fanatiques, voilà, nous sommes temps pour annoncer dans quelques minutes les artistes et ainsi quelques membres de famille seront invités d'aller devant la morgue pour accompagner le corps de notre sœur jusqu'ici. Donc dans quelques minutes, nous allons inviter les artistes ainsi que les membres de famille devant la morgue pour accompagner le corps de notre sœur, collègue Diana.
biso te basimaka biso te toyoka siko nete soka tofi tomongi twaka bongo yo okota bongo nzambe ezwa lokumu pasi eleki makasi pasi eleki makasi kozanga diana eleki makasi kolo kolo soutenir nga kolo kolo soutenir ngai kolo soutenir Une protectrice pour ma petite sœur, ma mère était mon sang. Comme c'est difficile de te conjuguer au passé. Maman, alors que tu es aujourd'hui encore plus vivant. Moi, plus vivant en moi qu'hier. Avec courage et sans fléchir, maman a su supporter les épreuves, les pleurs, les trahisons. Elle te pleurait tous les jours avant de dormir. Puis à jamais dans mon cœur, maman, je t'aime et je peux tomber ma flamme. Merci, c'était la raison Voilà, nous appelons le président Talon, le président Tanama, le président Manossa, tous les artistes. Merci beaucoup de venir.